Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste beta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Plus de 175 députés à Baroua. Kotoye Babo Utawa. Fatia Memiba Liko. Libandaka Tifatia Zalibe. Le long des conseils d'État, va se décider pour la Likamouya Zaria Sorobel. Alors, on a passé Maloba dans les doyens. Maboko, mwana mama, kaya matali kolo mafuta moko mata. Bongo te, mwana mama mais mwana mama ezali cri de guerre. Cri de guerre. Lelo ezali 52e conseil de ministre. Et que ça le manayeme, Fati Béton, la lumière, qui mon colo. Alléluia, amen, oh Seigneur. Betela Fatima Boko, betela ye. Fati azali véritable béton. Fati a travaillé ma casse. Koleka tous les présidents. On va les kalakati ya RDC. Bon côté. La sagesse ya roi Salomon. Fati a joué diplomatie à haut niveau. Le conseil des ministres, ezali lokola la match ya finale. RDC, na Rwanda. Fati congolais, 100%. Robert Roi, rwandais. Point ya liboso. Parce que Robert Azayas a sali violation moko a fracasse yama bay. Bapesa qui est autre des missions à Soukana Goma. Yake iti minembwe. Nani atindi Ruberwa. Fati Beto ayoki voix ya peuple congolais. A décidé annuler installation complot diabolique. Yakanambe Kazembe. Hippolyte Pole. Mwana ya maman Marceline Moukomon couché. Bientôt Moukwata. Il ne peut se vivre. Donc Moukondi ya Moka aussi lisa. Parce qu'il y a fait ça comme mystique. A comme une franche Mokoboye. Ngana yo. Moi to yeba. Le conseil des ministres. Moko a complémenté. On s'en a arrêté. Comme on a eu Robert Azali Rwandais, complicité à Kagame. Pour la Kata Congo, faut sauver Congo. Papa, mettez la papa. Et le grand thème de la mission Yamangala, écoutez, Madaka, Kisangani, Moko Mekawa, Azokamula, Oulani. Bon, Monto Babo, Lio, Botote, tapé. Merci maman. Moi les ala na kimombo ba moto ba ba lio. Il de pèse viva. Bana bata tu bana ba mamu. Beto boué. Papa ni na monde ba ndombi. Ebo nje. Watoto wakatanga jambo. Mobilisez-vous et prenez pour ça. Oye Koya. Landela tous les mouvements diaboliques. Ya Janine Mabouda. Et Mwamba, allez-y. Pour votre information, le 25, de mois Oyo, le 25 septembre, le 25 octobre, mois Oyo, Ezali Chamba qui châtaignière, Ezali ambassadeur. Il y a Union européenne. Parce que le rapport de ma pingue, Joseph Kabila cité. Et monsieur Vitalo Louakani. Merci vraiment. Bako Yoka, Kindo Vika.
bayaki na makolo barobima mututu traduit en justice. Siko merci. Lelo le 25 lelo. Yamo oyo. Ba sanctionner Nemi Moula. Et Jeannette Anna Katupora Anne. Comme on est en Wana, Katupora Anne. Bamonde, bazo financer ba groupe ça. Dans Moutata Ekolo, Fati Béton, Fati Pomba, Fumuyabola, Fati Baleine, Fati Bigdo, et Fati Kembolam Tolo. Alléluia. Amen. Fati aigle de la prière. Azo mérité ma sécurité tout le monde. Pour votre information. Lobby armé Dalaf. Semaine où on a la bagnine. Fati atindaki ya conseil na yi. Comme on a Jacques Bongo. A la Égypte pour rencontrer le président égyptien. Lobby armé Sokoto. Il y a Égypte, Tunisie, Nation de RDC, Yosiko Ougandais, Yo rebelle Adef Nalou, il y a du coquille. Il y a Moutata et Kolo à la député. Il y a Nord et Sud qui député Oyo, au ministre, au gouverneur, profession et nationale. Même ancien président, au sénateur à vie, au Yokombo et Kobima, Nabaket et Salama, et la police scientifique, na FBI, bon ça la maquette. Oh, comment il y a Kabila Bimi, na malembe prison ya maka. Il est pas Gandé Bazana, Bazar Kukima. Mais pourquoi il est pas pouvoir Nangambu la FCC Matangeba Ebani. Moutouayo atindaki Robert Roy. Akende Kosala installation à Messapele Kazimu Kiza. Azali petit frère propre à Robert. Gaz comme la gaz Moukiza. Il est pas suivant. Robert Roy a monique Makamboyi. Il est pas suivant. A Bengin de Konaye Rwandais, Tanzanien, double nationalité, Kabila. Bon côté. Rwandais, Tanzanie. Kabila le plan Congo. Katuka. Papa, on moni parti lobby dans ma commune à 19h. On moni cortège élastique. Hein? Et bien dans les eaux, on moni chikata. Non, ma net, il y a rien au soleil. À son monde, il y a maloukou. Il est best, les amis champion. Mais Fatih Bertos Ali incarné. Il est best, c'est vivant. Le Anna Tongo, Bazu, ministre de la Justice. Bazu, vice-ministre de la Justice. Nakombo, il y a Bernard Kataïsta. Alobi yango affaire ya barricarisation. Au Bokaki, plus de 133 000 agents fictifs. Moutmoko 4 matricules. Merci. 43 000 doublas. Troisième. Alobi Sikoyo, justice, éducation la Moussa. Nakatouana. Et ça, vous bombarder. Naloba. Le monsieur appelé Matata Po. Et Mouzitou Ado. Et Dieu Gracias Mouto. Alors, le mandat d'amener Bazo Namalem Mbaramoko la justice. Chef de l'État, béton la lumière. Fatih Béton. Déjà, Babongisi, pavillon 3. Na pavillon 7. C'est comme pavillon 3. Kanambe Kazemberembe a Kondi Makasi. Et le Nessali va faire parce que déjà des navires américains et qui le Congo voisin n'a pas sa vie.
Pour votre information, président angolais, na ministre sommet, la région de la Grande, a outil qu'on gagne la Paul Kagame mort vivant. Et il y a un groupe de Sebeni. Abi Binonde, vous avez soutenu le groupe ZA. Si vous avez Congo comme pays moko, au Simbi, au Kanga, avant de conduire à Moka, Aya Awa, Makati Kitasa, chef de l'État de Busso, on appelle si vérité. Il y a peuple congolais dans le monde. À Kibakalobi na Sake. Ils allaient 31 km. Au Goma. IDPS Viva. IDPS Viva. Chef de l'État. Otali Mbigri Mobali. Otali Elomé. Otali champion. Otali Palen. Otali Ege de la. Atamboli Makolo. Elongi a fait. Papa Siona. Kololo ba. Mati Mutubuki. Mwana mama. Mangu Maso. Mati Atamboli Makolo. Bantuaneli. Accueilli la population dans 2 semaines. Nous sommes installés dans Goma pour mettre fin à la force négative. Nous avons posé pierre pour construire pont dans Sakewana. Alors, nous avons fait une déclaration, donc meeting dans la population de Goma. Nous avons Congolais, Simbana, le Bogo, le Bogo. Mais où est-ce que Fatia Bimisi Moka Nboulou Etene Président Félix Akeiti Nakana Barebel comme déposant Mandouki après ce moment vie sociale après ces 48 heures qui devaient vivre alors tous les rebelles on va dans l'Est Babi Malamane dans notre opération, même au Kimi na Rwanda, Congolais sur Rwanda, bon côté, c'est quoi le Sivino, Kagame Leli Abeli. Pourquoi? Parce que moi qui suis informant, Aza cité dans le rapport de ma pays, Bobangate, Simbana, dollar et Okita. Donc on sommes dans le Fimon et Do, Waka tribalisme, ils n'ont fait là. Aux alliés congolais, tous les provinces. On a reçu des IDPS. Viva! Chef de l'État à l'hôpital 2 semaines. On appelle ça par DC. Munitions modernes. Dans tous les équipements armés. On a un Mirage. HE1. On a un drone Mark Hyper. Drone Tasso. Et drone de canon. Ou Kazoo. Avec Simassa, c'est qu'on faut le plan à sa frontière. Habite dans 2 semaines. Tout le monde est loin du égyptien. À Kitty Nago, tout le monde m'a utilisé la Kitty. À partir de là, l'Andela, tous les mouvements de votre FC, FCC. Moutarobima, Omonié, Nagod, Tunaye, Owutiwa, Bongo tout, et Rotika Lambo, Bongo Té, Yaki Mouta Yango, arrêtez. Si rapport de mapping, poste commune de Malou, 425 corps, alinéa 3, article 8, 2015, papa, et ça, 2015, Oyo tout, un moment qui va combattre avec des pinces, le retour à terre. Moukwa, Fredolé Ambongo, la qualité à Congolais, à cette limité, maman, ma belle. Quand on a liberté au Sambela, démoli, Bolivie. On va passer à cours dans la catholique, l'école catholique, mais au Sambela, la musulman. En bongo, attention, ça va mailler. Mikolo, Eroyaka, donc ça la marche Yamoune. Ils ont 2 options. Première option, Bakanga Oubero Alimédia. Merci. Deuxième, Balongola Ambongo Karadi. Parce qu'il ne mérite pas. Azali cardinal, il y a un triba. Papa Maloula, vrai cardinal. Bon côté, reste en confiance. États-Unis a signé. Mais c'est appelé James Vachey. Azali, commandement militaire américain.
Numéro 2, Azalaki Awa a signé accord na Célestin Mbala Moussessi, coopération militaire américaine. On a reçu qui ça? Azali lieutenant aviation générale américain. Yende a fait sa part d'essai. Soit Yana, soit mitrailleuse, soit char de corps. Tomona Martin Fayou Lubanda abanda vie politique na otikala kotelemela makambo ya est mais lelo oyo basu le débat koluka kotelemela makambo ya est o bayebi eza ba rumeur moko boye ekota muto peuple congolais pour bouleverser bango kitu boye to boye te UDPS viva po biso tondima bango mokonza mboka zi initiative ya okena est bomoni député nini oyo azalaki na souci ya mboka accompagner UDPS viva asate donc na mboka oyo bato baza souci ya mboka kaboma te ezaka UDPS lelo emonani na misu yango tozo mettre à garde na bato nyonso oyo baosoutenir idéologie ya Hippolyte Kagame biso bacombattant UDPS tolobi tokotikala toujours devant tokosoutenir mokonzi mboka ti mikolo nyonso akosala nini nyonso oyo eza kipelekesi lobby FCC a continué réunion na GLM UDPS viva papa na ebisi yo masolo tobeta awa bato baomona ngo kaka boye tosolola mais mokolo moko azosala nini papa Etienne alobaka mokolo bokomona force étrangère ya communauté internationale etie makolo na Congo c'est que pouvoir UDPS esani ekomi makasi UDPS viva Félix Antoine Tshisekedi atie makolo na Goma aye na 3 couches ya sécurité bamuraka oyo yoka bamura Kabila tika na batikata oyo babima na formation oyo atindaka na Israël na unité moko ye wana osanti mura teleme okamwa soda UDPS viva siko bato bazoyeba te basoda oyo bauti wapi bomoni mokonzi mboka kiti na aéroport makolo inde na lié oyo ezalaki lié stratégique ya insécurité ya mboka mais akiti na assurance ya makasi boye to boye te UDPS viva papa na yebisi yo Félix Antoine Tshisekedi eloko abeti bapoliticien oyo bayebi nde bamoni yango bacomprendre yango bacomprendre ke no mwana oyo aza musika soda bien occupé oyo kaka pena soda alati bazoyeba te aza poso mwindu to aza mundele poso ya soda ezomonana te UDPS viva bapesi detail ya soda ndenge alati tellement biso tokombaka te il faut toyebisa bino bavérité boye to boye te ezalaki déploiement ya unité ya liboso ya Donald Trump oyo apesi na Tshilombo avec etia makolo soda aza na lunette ya un point rouge qui leur permet de voir si une personne est armée ou pas. Donc lunette ya un point rouge et olakisa na musika mutu wana aza armé to aza armé te. UDPS viva aza na casque avec un metteur, donc casque eza na metteur eza na signalisation. Donc ndenge afandi wana aosola na direction na bango ya département pour la sécurité ya Tshilo soda aza na gilet pare-balle trousse médicale. Donc soda wana ndenge aza wana aza nanu azwi nanu cours ya premier soin au cas où ba les yeux ye moko se traiter. Et puis nenga telemi wana aza na autonomie ya 7 jours. Là tolobi autonomie esani ndenge to charge ordinateur olongolo on a charge bandi osala ngo soka autonomie eza ya 45 minutes après 45 minutes pour esala nini ekati. Donc ye autonomie ya 7 jours autonomie siko ya nini ya réservation ya munitions o aza nango na ration na ye ya kolia UDPS viva soda soko leke pa na yo connexion abuo appel abuo
Il est bien survivant. Il est bien survivant. Donc, on va casser pour la petite question. Donc, c'est tout à fait normal. Soda na biso awawa asala musane malamu. Bilili ezali soda atelemi amura na place akengela mokonzi otanga aokama muninga neso. Donc soda telemi azokama muninga neso. Donc elekeli moi image. Pardon. c'est FIFA. C'est FIFA. Chers combattants, leur biso totelement tolobi bien. Les États-Unis d'Amérique passent à toi à Kouédebi. Pourquoi? Bazali puissant dans le monde. Là, babengi biso ba partenaire privilégié na bango. Biso toza touché na guerre, il faut bango va s'impliquer. Va s'impliquer. Et bon, on Donald Trump appelle si unité na pour sa sécurité pour la tiro mo mabe sawa. Yango na to faire voir bino papa tena na loba mukobo mona force moko internationale na kati ya Congo c'est le pouvoir IDP c'est ici. Ici ça. C'est FIFA. Combattant ça là toujours aux aguets. FCC a continué réunion lobby pour la résolution afin que Joseph Kabila a comprendre que non, moi na mai place a commis na komeka lisusu. Oyoki discours ya mokonzi ya mboka. Tolo bato. Mokonzi ya mboka ake musika. D'abord ya liboso abani ko restaurer ko ebisa ministre intérieur. Pour annuler la décision et la nomination, Nzamboka alobi minembwe ekotika la kaka République démocratique du Congo. Mais bisaki bino awa eza na ba réalité mususu oyo FC sazo mema eza uniquement à jouer kaka na mitu ya bakor. Kopi ya minembwe banda avant kutu batu mususu ba eba Félix Antoine Tshisekedi. Mais eloko no ebisa bino ba uni ya Congo ezaka biso mo bakor. Comment se fait-il cardinal ake voyage na minembwe a une déclaration oyo ya bancarisation akende koyoka lisolo ni IDP c'est viva. IDP c'est viva. Bazo continuer ko bloquer mokonzi ya mboka na makambo etali gratuité ya enseignement. Tomi tuna na nous question. Sangwa botaka. Sikoyo yaso luka mbongo po ale sana. Nani? C'est viva. Nani habite que to sola bango charge. Église catholique sango bazwaka charge na laïque boeto boete. Siko mbongo yaso luka na be école na bango $800 à Minerval, $700 mbongo ane kendaka wa. Yango tozo senga na Fridolin ya mbongo un tribal cop wana na République démocratique du Congo toboya biso ba combattre IDPS tozolo baboy soko église catholique azoyoka te tokosala marche inde tina kati ya ba église na bango comme ça tozwa communion toliango nangu na mwa IDP c'est viva. C'est viva. Nous les combattants, nous préférons mourir que vivre à genoux. Oh, les Zamboka et Joseph Kabila, les Zamboka et les Congolais, Boeto Boete. Papa tient à l'obara du Kamumoro Boekala.
que non bato baye na bango ndembo sa nini bakozonga na ye lelo ba réalité sa nini emonani suka ya manda ya Kabila abebani na ba belge na ba français bato bayelaka biso eboye to boye te lelo oyo sokozwi union européenne azo continue kosenga Joseph Kabila biso mpe toboyi te tolobi mpo maza produit oyo bozoluka mingi biso tolobi kaka ganyaka oyo nyonso Joseph Kabila yibi afin ke toluka toyeba susuku kozonga na mboka mokonzi ya mboka na discours na ye tellement bafaux déclaration esalamaki bono avasa makolo na este il faut ayela bango Vital Kamerhe ye mpe atikali nsima te abeti déclaration na suka nango aboka Kamerhe libanga tasa nini me boyebaka ti lombo na badéclaration na ekosela maloba ya mabe te maloba ezalaka ya malamu mais soko atie me seke me wana eza na danger na nsima idepese viva mokonzi ya mboka alobi bien minembo ekotikala kaka république démocratique du Congo et d'ailleurs dans 2 semaines eloko ekamwisinga banda na banda koyoka badéclaration politique soki politicien abimisi date apesi bino date seke likambo wa deja salaka mboka alobi dans 2 semaines bakodéploye force ya États-Unis d'Amérique na République démocratique du Congo na milembwe epuis bakozala na munition moderne lero aloba munition moderne seke bokokuta baarme oyo botikala na okomona siko unité oyo aza nango eske ekezonga to etikala na minembwe boya alobi viva na suka nango asukisi Vital Kamerhe aza toujours pacificateur mais justice aza na droit ekosala mosala na ye asepelaki na charisme na ye par rapport ya makambo oyo nyonso eleki me yeba moko bata eza kotiola munene po charisme moko te Vital Kamerhe ayaki nango ayaki kaka na baarrogance na kati ya police idepese viva solo toloba makambo ya Kamerhe yo ndeko otala biso yo ndeko ozoloba esalako mpasi te Kamerhe alukai mboko ekota na crise boye to boye te me die bon nde baloba so otielisa bibwe misato ekozongela okisi oyo aluka yango lelo komoko ele na maka bato ya este bakangi ono aboyelela biso Kamerhe yango nayebisaka bino mille fois eza bato mosusu baosala politike baza na conscience te alobi boye matindi koto basalele makambo mosusu le bango babi bayela biso Kamerhe na este babosani badokter ya Kamerhe bakosi biso babi Kamerhe ana corona siko mutu ana corona totamboa ndenge nini idepese viva omoni politike ya bozengi otindi bato koto basala déclaration mpona susi na yo koto okoto oza na corona kaka maloba na yo moko se contredire yo boye to boye te na corona te place na ye ezala prison maka yango wana nde tobengi état de droit mais comme bino boondima état de droit te bato ebele bakomprendre yango nsima lelo na Congo toya kokanga bana bato bakuluna na makambo eza ya ntina te ekiti ekomi nde toya kokanga bakuluna ko aposile akende kovanda bakulunaka akravate yango nayebisaki peuple nde bomoni ti lokozwi pouvoir actionnel liboso ya nde obomisa prison makala ezalaki mpo arestaurer état de droit foti oyo eza ya biso te tosalaki passation de pouvoir bazwaki bainstitution nyonso balati yango tilo epuis bayebi bien idps ebunda bitumba ya état de droit sikoyo ekolekela bino ndenge nini so bato bakomokota boloko ebele idps viva idps viva oyo eza Congo paster moko naokaki na tefo abi oyo eza Congo bitumba eza bitumba ya kashi so omoni okoka to bino sa mokili na soko okosa mokili no te kota butu somba javel asa mposa nini aza président de la République élu par les Congolais
UDPS viva UDPS viva toza na droit ya kosoutenir ye mpo aza na bolingo ya mboka Lumumba alobaka ngo Kongo oyo ebongaka epai ya président liboso mpe azala na nationalité tutesi ezanga batio